Voilà, bonjour Bandeko Balandi à CongoKimiaTV.com. Bambo Tebele na Bandeko Nyonso Bakolanda Biso na CongoKimiaTV.com. Na moni mbalamoko Serge Lima na moni pe yemoko oyo na bengaka na kombo ya Pati Bofondo le Guerrico 12 XXX. Lelo sans plus tarder to yambi musicien ya Cultura PIV na kombo ya Fleury Flair. Balobi na Cultura PIV mbutu eza koleka kuna. Fleury Flair aza musicien ya kati ya Cultura PIV bazo wela nini bango mibale na ndeko Joss Diena. Alors toko luka totuna yemoko di concernant ya makambo oyo na kombo ya Fleury Flair bogar mo boy chanteur mo boy OK Félix Waze quoi ça y mobulu pena parce que talaka mwana poto bani banini siko Fleury Flair na mincho yo ana poto Joss Dienda kana kisasa mais abete mission Joss Dienda et solo ltina poto awa et ningisi mabe Fleury Flair alobité yeba kotika boité faut à répondre à Kim Prince et Lausanne s'il vous plaît landa pena émission bien pas parole si zoanga bien no litamboule sage Fleury Flair aux Paris yamba epo makambo yosuka wate alors to yamba ndeko na biso na kombo ya Fleury Flair bonjour ndeko. Oui bonjour Ogazi Manhattan. Ouais bonne santé. Ouais, santé très bien. Il m'a remis aller, tout va bien. En tout cas, na sepeli koyoka yo Fleury Flair bato oyo nyonso ba Rolando na Congo Kimia en tout cas mbali boso to yamba yo. Okoki ko se présenter na yo et puis opesi nanu bato ba mbote ba bonne na biso na ba fanatique no ba Rolando poli solo pena eza mulai. En tout cas, mbote ya bato nyonso Congo Kimia. Merci na yo vraiment Manhattan. Nengo penser na ngai lelo. Dans Liboso et naïvi les bien mbote ya batuto bolanda biso Fleury Flair yo mwana ka obenga ndembo Nikolo babenga bébé 53 ans donc voilà bébé 53 ans bébé 53 ans wana zali extrait ya album na bino moboye oyo nzembo bimisaka boyeti. Oui donc bébé 53 ans né dans son oboye nani Organise Manhattan dans un album na biso to bima awa avant ba confinement comme on a article 23 album na biso wana donc na nzembo mona tayi na kati comme on a beba 53 ans to ba na clip nango kala tina d'ici là to ba na clip nango photo lançango donc so ba côté na YouTube bena ba plateforme to betka article 23 bo mona kombo ya nini bo kuta ba nzembo na biso kombo ya disque na biso sala ya ngwana article 23. Donc voilà quoi, on a 4 on a bandé moi on a 4 na nzembo comme nango pas 53 ans Eclipse mon so na nzembo chef na biso il pas dire ma pata na trouvé na biso nani ketchup non de pas na nzembo donc to signé le 4 titres et puis na 20 titres à président donc voilà quoi. D'accord. En tout cas batu balandi vraiment yo bien na kitoko tout alors sikoyo ndeko na ngai na za vraiment la question reposer yo parce que balobi na Cultura PIV moto zo kopela. Alors avant ngana poser ba question ngana yo to landa nanu émission ya Joss Diena ndenga zo ko finga bino na ndenga zo critiquer bino na yebite soki bolongwe ou bien bozali parce que niveau azoloba bozo ko bozo lia ba semul na poto bozo vimba mabumu en même temps mos d'amour azana makambo ko sala bino bozo sala lokoté soki si bolongwe faut bo annoncer yé déjà avant po ba yeba ke bolongwe au lieu bo vandaka na poto boye bo tchaka ba aspect ba momi bani donc to landa ngana yo ndenga zo critiquer bino après to kozongela ngana yo to landa na lingana laksa yo travail oyo na yebi kozana ngo article 23 monstre d'amour ngesoyo elozo pesanga kanda ba musicien bazawa bien Cultura vraiment naibite tigolo baboye naibite ko dans la minute bazate papa nazo comprendre ba musique Cultura te so bolingite bolongo na bino comme ça ngamo on sait la vie recrutement je comprends rien de tout ça dit ba vanda na ndako bazo vimba na ndako nazo comprendre zonga na bien quoi ça dit oyo obna non vient na ngai Cultura PIV ezali ndako biso to simbela poto mais je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas avec les musiciens de Cultura. Soit vous quittez le groupe, soit vous restez, vous passez à la télé faire la promo. Donc, vous avez 30 à Ben, vous la TV. Arrêtez. Donc, ça dit vraiment merci. Bandeko disque yango
article 23 enfin et bimi beaucoup consommé en gros donc sans modération bobiga monstrette makino ezali ba verbe donc dans Rolandi alobi soki boza susu aptité bolongwa na bino parce que yo mo Rolandi yango alsuko ba propos teni o ya Josi Diena yo rolobani na kati wana En fait, moi, je trouve ça un peu regrettable dans le sens que Joe Saza, moi, quand il y a pas misé, même si il y a qui tire pays vie, tout ça, qui tire pays vie, normalement, c'est bien, il qui ne respecte rien. Et par rapport au bon basala, on a musala qui tire pas ballon. On a respect na ming, même attends, on a soin na yo, na banete ko sepa na trop. Zané moni na sepela na, ko tanga mususu viki na stag, o bazali boso na biso na qui tira. Mais le problème c'est quoi? Ceux qui attendent à poser un coup de pouce na culture pays vie, bien lingi à soutenir biso na ndenge moko boy, bien na ba idée moko boy. Aza obligé à le voir na télévision, teto à ko dénigrer ba mission culture au baza actuel na télévision te. Preuve n'est que faut bango nengo tolo ba wana ba mission culture au toza wana toza toujours apte. Dans sens nini? Ce tozongi 14 ans ou 15 ans passé, ba juste bazala balongwa ka tu vois balongwa qu'il tira pays vi bakenda kokota orchestre msoso wana oya mon fleury peut notanga bakoma orchestre batu nsuté balongwa bakenda kuna na idée nini ba boma orchestre et que ba miseli nango ba soutenir orchestre oyo qu'il tira o bomba ngaba boma orchestre za la vie ti lelo o ile la ko finga ba mission lo la ba inap tu quoi e ba le ka télévision te za ba mission ba za lelo wana le beta mutal boma lia na fulu le beta Olympia de Paris le beta Zénith lelo ba fimbo. Voilà, donc quand musicien wana oya linga kitisa wana. Donc moi je trouve ça vraiment sageté de sa part en fait. Yé abosa na taza musicien oya lega na culture pays vidéo veut dire ninga lobi kena bango batonga culture pays vidéo ça veut dire il faut aller dans moi sagesse o waze kwa zala nango. Zomona mwanda mbu ya sagesse wana o mwanda mbu ya zana ngo wana voilà to mwanda mbu ya waze kwa ya sagesse ya waze kwa. Ami akosa la ngo anga maka en fait anga bi ma responsable. Zomona omoni lelo ngata usana langage mususu ya moi bien mais mutu mususu pa na ye comme malamu tabe to manquer télévision ko manquer respect la télévision omona ona je trouve abimi penza mutamaile mingi te omona mutamaile ça ba réaction ndenge wana te omona foto lo balika mndenge zali le ona ngai okazi manatan si ba just ne baza wana yi sa longwa na déjà ça kinda soka moni keno alinga ça déjà na posa zo orchestre. Il faut avoir un langage moya malamu na télévision après ko ya kanenga ya kawana te yende mutu aza comme l'idée à sala orchestre na ye zomona a sala orchestre na ye abeta na njili kuna face ya kimbuta etu bala beta na kuna a sala nyambalunga banda longwa culture sala le côté bon zomona banda na musique lelo a sala le côté zomona aussi ko bona ye na ba misao bana culture to comparer ba ndeni ba obaza na culture ba leki zomona ceux qui peut-être azo ko envier culture ana posa zonga. Donc abongisa langage na ye zomona awe ko sola ka ndenge wana tina bandinga wana ka orchestre genre que na ko sangita ba mise akala tozonga na culture non ba mise akala o ba zona na culture bazala ka te zomona biso na verbe to ba mbona o so suyo komisa ya mbwa zamba oteso pembe na yote ba josa ba loka mbwa zamba zomona soki lelo na posa azonga culture pays azonga na ye asola orchestre ya président asola président biso beto na problème na été. Mais il faut avoir un respect à Baninga. Il faut avoir un langage qui est pays. Sa façon de parler, ça prouve vraiment que non, à quelque part, côté orchestre, on va respecter la battue. Langage n'est pas donc, ce qu'on a posé aux zonga. Wana sugo tango zolo bakenda quelque part, tanga ke tango zolo bakenda quelque part, pour outaki quand même na quartier la tête. Mais fleur fleurie, sans plus tarder, zela moi mouké parce qu'à lobby azo banga moututi. Zonga bena bien quoi. C'est-à-dire oyo, obna non vient ngai. Qu'il te pays vieux, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas avec les musiciens de Cultura. Soit vous quittez le groupe, soit vous restez, vous passez à la télé faire la promo. Donc, vous avez 30 à Ben, vous pouvez aller TV, arrêtez. Donc, il y a un lobby, on a vraiment. C'est un lobby, on a battu à côté, on a un lobby qui est musicien Cultura aux Olala. Ce qui s'appelle l'orchestre, c'était Longwa. Nalandi très bien pour la bosse à la télé. Juste à lobby, boy, à lobby, vous avez un grand prêtre présent à Bisso. Misa baza pemé na baza comprendre ba pemé na grand prêtre oui il y a dans la raison donc ils ont même erreur ya sala j'espère il y a longtemps sur biso to sala pelelo il y a dans la pemé na waze quoi ah oui
yango moni valeur mwasi valeur munda wa ba wana mulili kwa ya dala peme na wate kwa amfia ka okesa o yamfia ka wana ba mona ka valeur wa kwa te lelo ne alinga comprendre que na wate kwa importance ya linga mona wana lelo ozo mona ye fo ka ngeloko na zolo bana okazi acha wana mutu na ye aye bango ke no ba misa kiltra to za lelo to za ba reverte lo wa to ba complexité boza ba reverte lo ko la ye boza ba complexité voilà lui c'est un complexé c'est un rêveur en fait je vais expliquer par rapport à quoi je veux dire voilà so to zongi yé tango banani ba grand prêtre fali pour pas les padres ba chef d'orchestre na bango yé pas là qui chef d'orchestre culturel pays bon mais en tant que rêveur en tant que sans esprit en fait je suis désolé maintenant le bango l'air ba les padres na ba grand prêtre fali pas bazo rêver pas comme ba leader il a zo rêver na orchestre na bango ta niveau mutu ko to veut dire ba ninga ba longwe ba ko ma ba leader yo olongwe pa na bino okikota na orchestre na bango bazala ko donc c'est un rêveur en fait c'est complexé tu vois lelo 14 ans 15 ans après banoko na babeta ba Zénith ba Bercy ba misa génération na bango wana ngana takela article 23 zomona lelo ba 14 ans 15 ans passé banoko wana babeta ba Zénith ba Bercy ba to génération na bango wana wabeta basala minene yo ozo rêver quoi on soit un na yo ba misa qui sera payé puis dans le boya tout ça ba réaliste vraiment neti ba Jos wana nga za wana ndenge ya kenaka na orchestre ya kenaka wana ceux qui pende simba ka na quartier latin ngana ko idée ezali na quartier latin voilà ndele lelo tout des gens qui sera payé puis comprendre make kuna we bali na fundu makaba kenaki esimite comprendre et ça dit pe lo côté a m'équipe musique na yemo na carrière solo esimite bon ata batales kwa toka na pota zonga culture pays aye bango azozonga atanke mutu moko kene ko telengana esimite siko bayokele mawa linga zonga soka linga zonga azonga na nemu wana aka statike no yende agoko faire un plus de culture ko ba misa bala terpa kwa kokate non c'est faux puisque ba misa bala na culture lelo bango batala ke no ko de beta olympique bango babunda ko de beta Zénith bango babeti ba fimbu bango babeti mamutu yusko yo so la pona un plus ni nyango ojo sa na orchestre na so lelo Poada una kala akima ka kenanga lokote ayebi loko ya kosa ni turo yango dans alinga zonga so ba kozonga da problème te za bien za ndako place ni ça c'est un guerrier en fait ayebi ko yemba ayebi ko pina c'est bien bon tu vois toza na posa na so kozonga so bien joa ko yala ka so na posa kozonga kitira ninga zo lo bawana azonga c'est bon mais azana respect ya baninga zomona oya zo sala wana ita mal poli zomona ita mal poli envers ba collègue na ya vers baninga na oyo bazana ka orchestre zomona puisque yeso to comparer na ba faire na ba pali il y a beta na boulevard Kimbuta kuna entre 1000 francs bani ya beta ba Zénith na ba Bercy na ba Olympia yeso to comparer ba mita qui tira so na ninga nini boy beta comparer na ba ninga na génération na esiko aza wapi papa ils ont sopaye il peut être so avec culture na grand boule flamand et sopaye na distance pas bien zomona ba misa ngono so ba kenala ba okesa ba kenala na mita ba msa na ngoso malamu so ko suye na makamazolo ba donc ils ont simba soute donc le roi a bêta déjà aussi j'ai ça qui mutu bêta donc ba misa ba kenala na mitu na bango sa na ngoso bien te zomona OK donc moi na so ka suyo ko misa mbo zamba et puis biso mona faire ba tolo ba keno moi so boka bwana so ka ki so ka zo ki teka posa ni loko comprendre bango ba comme ko beta masolo ki tira le loko so simba et puis pour ba misa ba na ki tira ba bunda rapide so simba so ke ba na ko simba te nde ya ko beta masolo na zo beta ngota les lois le dit que ba misa ki tira ba fandi ba ba valeur à waze quoi te donc c'est que y pas ba valeur à waze quoi te ça moi kenaka ta kenaka OK puisque y a finga Félix wa te ko ndinga za wana hicho ba finga ke no ku do keso wana dainse ke kutu do baloba o baloba nga na bentiature na landa finga les lois comment reconnaître mais siko Fleury mais yesko ndinga za wana parce que ndenge to yebi soki so longo déjà pa papa OK okomo futela okomna mamna yo moko mais eloko ni etindi ye vraiment azonga raboye à ça l'émission et puis à présenter l'album ya monstre kaka boye na ebité soit main noire mo na kachiwana o bino boye ebité parce que a lobby makamba bien que soki bozali susute bo annoncer bo longwa na bino puis bo vandi na bapoto bo vandi na bino bozo lia bo vimbi franchement nekolanga yiba juste wana eta jalousie na mutema mabe c'est tout lelo ya koma soki leader na kota okesa sala okesa na kuna ba misene ba koma ko kima shomi o yabeta kapana ni shomi o yabeta kapana ko bino mundi bunde kona ngala pesi mbote auta kapana iti
tala telo ko sanga soni na mawa na Asia Joyce nenga zawana na ba mbula na expérience am tala zanango na musique auto kokate na yo mo ba toloka ba bina filer donc veut dire mise ne ti Fabregas wa ba ni musique dans na sima ya bango mais abimisi ko na mwana bina filer mazo frapper ko lega bango yo zo kokate zo ka so donc ata soni te olingo to ngapa wa te ko zo finga ba mise ba pa wa te ba mise ba pa wa te ko na lelo ba ba masa ba bina filer to di ba pêcher to ba junior milimo ba pêcher ba ba masa ba bina filer. Vraiment, ceux qui tuent, ça doit être responsable, ça doit être capable. Il y a un lobby on a rôle vraiment. C'est dans le bâtiment on a pas à côté mon lobby qui est musicien qui tira aux olala. Ce qu'on s'appelle l'orchestre c'était longwa. Ba tumso ba kota. Ba militaire ba ba militaire na yi. Tu na massa muso na ka orchestre ba pas tous. Mais c'est internet. Donc je suis de l'autre côté on a culture ya apeta na dans le roi na ba musicien na yi orchestre moko. Donc aza incapable. Il y a ta mutaro lo ba te ko ka soni. Comprendre. Donc faut avoir un respect à l'habitude à la culture pays les lots. Donc sikoyo donc ba propos teni na ye ya lobby wana alors to ko le bara et déranger mouvement ba déranger bana nyonso ya culture pays vu. Non, et déranger moututé mais nga personnellement je trouve que naza choqué puisque na respect on a la radio normalement ce gars là il va musicien ou peut-être na culture pays vu angara lo banengo na titaro mité beli twa bikina slavi abeta na culture omona oyo ba jamais alo balanga moko ko déplacer la télévision omona Dieu c'est normal quand c'est comporté bon yana de ça qu'il faut après culture pays parce qu'il n'a pas tout et alors moi si na yo aki bana mobali mususu ata zongi asula moi quelques comportements ya mabe ya comportement parce ya uti kuna omona mais c'est ko déranger mon tout ezaka kino bien nenga za wana lacha makela doloba to comparer batulora baladi miyembe bazawana bato beta bande mona bango sa fitiri na président atala imita atala na kata culture pays vu alongo na me abunda bien ona na ndenge na ye moko bana na relation mo malamu na président yeto ta na relation malamu na président te atanze mama lungi sala tikana kina ko sala ngote bongo azala na relation malamu na président te aya olobela orchestre président qui toko boy vraiment. Oh, bino boye bité. Bon liboso banda kala wana ya boso ne wala ngana so ora pilo ba mabe ba maloba kuna président wana ya da mutuku tuna daka vraiment na ebité. Mais yo follow ba parce que yekuta alingi bino te ya chapino bina bino panzi likolo chapino contre mir bolongwa ya lingi bino te zela tozonga su même loba comme ça européen so bina mo kanda comme ça oyo kabina bino ya lobi zela to tia comme ça. Kanda tenga zo kende mawa. Puisque y a bango ceux qui a na poto ko zonga kitira a retour na biso orchestre que non Dieu salinga zonga bon déjà na ba langage au déplacer comme kono bawana est-ce que na orchestre ngata suki ba ndibi bon ni mona contre cœur ozomona ay bango ceux qui lo zonga kitira a zonga tata ke grand a zonga tata ke musicien normal ou a telengani ala suni lo ko sala ti yango to yambio ada premier mi-temps ko zonga kitira banani ba set and play ba zonga longa na epet ba junior wendo pe bazonga ka ba junior wendo de na dobe ba chanter ya et pas chanter tika na ba gai c'est ba na solo donc c'est un peu ça en fait donc ya ndenga za wana adala na respect ya baninga et voilà on a la place là quoi donc il a déplacé les mots à peut-être dans sentir que a perdu sa culture en fait zomoda a perdu sa culture c'est ça son problème quoi puisque surtout comparer y na baninga ya génération na ya musique ya da bébé en fait on va au telengana mais fleur na ninga musique lelo ninga musique alors il doit compter mais moi je pas comment tanga ba bien biso ba AJJ ne batanga ba zulu ma comme normalement ba ninga on a déjà pour arrêter ninga za on a ça raté déjà donc na mawane so do ko zonga ya azonga na ye mais aya na ba biteta zo na mwana te donc yango te ko ça raté déjà. Ok. Tomeka suko yoka yé bien parce que er moko pétant de zoloba ce que tu tali bien binope ça fait longtemps bo na poto bozo EDP Félix Waze quoi te bo lega ba émission te bo sala ba effort moko te grave yango yetanga moni bongo pardon nazoyela yo tango ya moni bongo alobi te ye fa ida représente na nini yango ba ida représente na oyemba bo ida ko lega na te bo ke pinga ba nejo sa na ndengona wana edite non biso doit culture pays vite les gars na télévision quand il a parlé de le garantir pour créer polémique au fin à batu ba non
biso na orchestre na biso ezalaka ndenge wana te. Mais album oyoyo azoko laksa na plateau. Eza quand même album ya monstre, mais bino so totali bien. Bino bolobela ngote ni ba live. Non, na bien. Comme on album moni article 23 wana. Film eza na kati, film eza la fixé. Eza na kati disque wana. Bon, siko na bien ba lobela ngo ndenge ni. Donc c'est que album ezo kende bien. Papa, promotion, tout le monde a fallu pour awa ba osala makambo mona yemo azo bina toujours osala ba biloko na osala le kabe mission bana ba warrior mais bino boza un peu ya kolala. Non. Puisque on a l'article 23 et tu bima avant ba confinement awa. Tango bimi maman ba confiner biso. Le ba fongoli makambo promotion zo bana normal même presse diko tazala ana photo na bano ajita na osala promotion na ngomingite. Tout ça na tournage ya ba clip d'ici septembre, tournage de la clip, ça, la promotion à biso, normal. Moi, mon problème, c'est les marches, il y a Dieu, ça, les dames, ça bien. Mais, à la main, la politesse, il y a pas ninga, ou il y a un orchestre, ou tout le monde orchestre, ou le lobby de la tolo lelo. Ok. On le dit bien, mais tu as sous parti, parce que tu as cause à la balandière, on a ciment, bah, éviter les camions de l'obéla, tu as nos propos tenir à Josh, comme ça, tu as là, moi, mouké. Article 23, monstre d'amour. Et les autres gens qui musiciens bazawa bien qu'il sera vraiment. Na évité. Tigolo baboy. Na évité quoi. Dans la minute bazate. Papa nazo comprendre ma musique qu'il sera. So bolingite bolongo na bino. Comme ça on sait la vie recrutement. Voilà. À lobby, azo comprendre te ba musicien culturel pays vie bozawapi. Donc azo comprendre te ceux qui bolingite bolongo na bino yemo kwa kosa la vie recrutement. Tout ça la boya nani ndeko ngai banatan. Tout ça madame so mingite Dieu ça peut dire leader ana nzemo na malunga yemba. Ben misa ina ngana ya malunga gas. Oya zo condamner culture bon biso to ça la mabe c'est bon. Yé côté na yé eloko ni bien sali déjà bana longa culture. Tout ça la no bongo nano. Pour na moni za maelemi. Nzemo ni malunga yembi oyo yembi. Bien aucune yebi ou bien misa ni malunga yele. Yebi. Comprends donc moi ni que azane bilobela. Comprends? Azane bilobela baloba ngero moni leto kina boka sa mutu mudini ki fabrikas. Azana dura ko loba nengo na leader na po que no fabrikas ninga zana azana ba musicien na yeto ebi intelligent to mona ba bina file. Yeto sana nani. Bana longwa culture asala nini. Ayema nini. Comprends? Donc cela veut dire que à commander quoi vieux culture ya ko loba pe wa nengo wana. Vous akomane kwa vie culture ya ngoma loba pe wa ndengwa yona bi no soba kozonga culture moi ngana na moi dire ya koloba ne trate me ba keno ba militaire o ya pinga na ba otuna bango keno jo salinga zonga bolobi ni ndenga zo ba ozonga wana ba misega no te ayemba ga bien azonga zomona ba misega ba ko ndima o ya pinga wana zoma ya ngona ezanda kuna ye ndenga zo ba keno ba sima mabele mais ba niveau ba susa kama ba susa kanda ku ba pe niveau ni ba ni ba considérer yango donc faut en respect ba ninga. Oya ça la wana à perdre moi pédale quoi qui tira. Zomona. À perdre ma pédale. Donc moi je trouve ça quelque part moi qui sans esprit quoi. Si on compare les lona ba na ba masse belé ba les gars qui tira na moi abne esprit que peut se faire ma sala. Nandimite mutune tilisha shoma wale kana teba lo blo ndenge wana. Nandimite mutune tiladi miyemba wale kana teba lo ba makambo yazo lo ba wana. Jamais. Zomona. Yeah, yozo benge sans esprit mutalati li net alati kosim aseba lox aleki na plateau simbi mikozo benge sans esprit ma esprit ta bobo no kwa sola nit ninga sola ne so fight papa yo melo longo orchestre ke na pas leader mo bo finga pesa na bino ya kala o finga pe na vie na yo wana ko kumtendo wa te kwa finga yi kwa 16 ans ma mo ko ke na simbi te o échouer na ma musique papa donc 0 bimwe lo côté o lego ko mo kumisa yi o bi wa ko mo finga ba ninga ko ta ka so fresh esprit ta. C'est bon. Tout l'anda sous parti moura mouké après to clôturer na biso parce que ngai na minute oyoyo ezali émission ya VPP vérité poilele awa to yambina grand chanteur Fleury oyo azali ya cultura pays bogar moko boye baza ko swana na no azo zong sa Josi Diena na nzela parce que na ndenga yebel Josi Diena grand chanteur moto yo aza quand même cultivé na mayele na ba propos teni na ye en tout cas et c'est félicité yango aye ko zong sa pendu na l'air to landa sou moi parti on a moqué comme ça et ça la plaisir na Arsène Botango et Langampela et ça la fait plaisir na Pasteur Manhattan na Italie
et ça la plaisir na Bobimba Singa leader yangola ya Willy Moucheni Koda Mboka Eric Mandala Tolanda Chantal Ibola s'il vous plaît Léon soir na robenga yo au sale lango live Tolanda likambo oyo comme ça parti à Mukera Josi Dena pa propos na ye mal propos na ye oyo ateni pour la massa na ye en tout cas et ça les bina et c'est ngote to ebite soki waze quoi azolo bani Tolanda parti yango bino moboyoka o ba liebele ba vimbi mabumu ba vana ba palin soki bolingite bolongwa na bino yemo ka osala la vie na ye recrutement ba vrai chanteur donc ba oya poto ne dika mon Félix Saïb c'est que non les gars déjà loba na longoli bango be comment Tolanda na comme ça on sait la vie recrutement. Je comprends rien de tout ça dit ba vanda na ndako bazo vimba vimba na ndako nazo comprendre. Ça dit zonga bien quoi. Ça dit oyo obna non vient na ngai. Qu'il pays vieux ali ndako biso to simbela poto mais je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas avec les musiciens de culture. Soit vous quittez le groupe, soit vous restez, vous passez à la télé. Yasengi, soit vous quittez les groupes, soit vous passez à la télé, faites les promos. Vous venez na ndako, vous vimbara kaka. Nikoya yo. Mais il peut vraiment promotion à ça bien, bravo. Et ça il peut bien quoi. Moi qui n'a soli même circuit, moi qui a battu moi ça va vraiment. Pour ça peut être yé ben battu pe kate. Alobi waze quoi ça vient na yé. Ah oui, ça peut être bien. Ou tu vas grand frère na yé na ice oui. À quoi c'était? Parce que là vieux na grand frère na ice. Et ça peut être ningi wana. Et ça que non yé peut pas bango, ça peut vieux. Et bah petit monsieur se bana ka orchestre wana. Donc pour garder qui grand frère na yé, na ba dignité na yé. Ah bon ça va langage na mukie ça na ngoi bien. Yo kutaka na mouvement. Tenga na ko remplacer bango. Moi là ba sumi na ngana na ba pebis. Là ba ke kuna. Biso mto yaki siko. Ozomona. Tango yo yé bango ba kei. Obe tango bango ba kei. Tango bango ba kei. Tango bango ba kei yango biso to yaki. Ah bo yembe sika moko te. Tenga na ko to yemba te. Et puis il y a la kala, ba yembe leo yango pesute. Ba petit ba kuna ba jeune ba kuna ba yemba kuma kati koleka. Ya ba ni asa kala. Mais na kati ya mouvement achaka ta moi chanson te oyo yebi. Achaka nde mode papa. Ya yemba vocal moko. Yena na kaya yidikana na ndema malunga te. Pourquoi yemba vocal moko eloko ni pourquoi juste permettre ko ya ko manquer bino respect ki bo lié bingi bo vandi bo vimbi vraiment. Voilà un manque de respect. Voilà. Et alors, à la pour la promotion, il y a des moyens qui sont là. Il y a peut-être un couloir qui monte à Njili chaque dimanche. Donc, veut dire entre 1000 francs. À la pour la promotion, il y a un couloir il y a un côté. Donc, nous avons respect à c'est tout. Aye bango soki ya kozonga kiltera pays bi azozonga tata ke danger. Azozonga tata ke moto atelengani asili mayele. Yango azozonga. Comprendre donc azozonga tata ke yele soki yango wana te donc faut dans respect baninga et puis langage na yeda ki kiltérate ozomona mais comment yeso ka koma ka danger so ka sa kenna ka soki simara ni ko ta sola kiltérate so beta mote donc nenge simite nenga zo telengana yango wana ko biso ko beta masola kiltérate pays yango ko reconnaître ka wase ko sa fina yango wana donc pour na yo azo flatter vie pour azonga la mouvement pour na yo selon yo ah peut-être azo flatter vie pour azonga mouvement banini mais aya dans le calme quoi so ko ya président doit décider à retourner et tout voilà ce qui c'est bon pourquoi pas mais est-ce que pourquoi pas oza si le président a ça landi ba alande mission na non te na éviter on a national on peut présenter nga pe na ba yango vraiment te na ko nga ndina tongo na mona ki on ba tindelinga yango na ne to so na ni mozo kisango wana apparemment vraiment atali yango plusieurs fois ça le biché pele alo ba n'importe quoi que pas musicien et c'est nga faut hotel c'est bon nenga tinto le gana TV bon ngana bali so koleka na TV siko to sala ka sibongo ne ya lingito le na TV na ndenge na ya lingeli wana ngana bandi yango siko comme ça ernie so koleka na TV ngabe na koleka na TV to sala no ngana na télévision te mais yo koleka na TV loba mponi mutu musuta mona ta po bito to le na TV to beta masolo ya orchestre na biso bon tango yo mercenaire ko mo leka o kretiaka biso o dona ka orchestre wana to so lango siko bon moni nza masala muno ko biso sala maloba yado kata ile ndaidi koloba non yango wana te uzomona donc faut dans respect ya bato so alingi to sola moni to sola to sola ngo ndenge wana uzomona yaza na monopole ya komate bato respecter uzomona donc pona nga aza mutu kaka normal aza mutu moko atelengani bakena na orchestre ba bakena kuna
bakokate bapengana bango batelengana ameki ye moko azokokate bajeune loka babina file baiburateur bafrappe ye azokokate yango wana age na ye sans soni sans nini azosenga azonga kitra pe baloba buzo bandenge wana soka ozonga dans le calme pour échouer azozonga te attaque danger azozonga attaque kokite. Ok. Alors, to comme la vision na suka Fleur Fleury, ton dernier mot ou bien conseil ni yoko pesa na ye na ndenge a manqué bino respect pena boy. Tes conseils dans ngwa na moi conseil na ko pesa été pour j'espère avec makambo ça là. Et dara que non à maintenir le loco que ba musicien o yazo finga wana eza ba musicien o ba metebo ba simi orchestre ti lelo donc peut-être tango ya kena bana kena ti lelo to yokata ekoti. To yokata ka sale logo mo bo to yokana biso ngote mais ya yoka ba fimbo ayoki ba mutalibo mali ya na fulu ayoka ba Olympia ayoki orange bala yoka donc ça veut dire ba musicien wana ne mutu ba fana na orchestre na ti lelo on a limité ba da pour ya ko trahir waze kwa ndenge ya salaka. Ozomona po ba ki a trahira donc atazo zonga bi pourquoi zonga na yi tazo lo bongo ala ba raison na yi ozomona donc ana pour exploiter na ga ba nini donc c'est un peu ça aya dans les calmes so est-ce que ozuta ya ko benga ye ozuta ya ko benga ye te ke onde ko tala loko sali ole bo banda ko lega na yebi ete na so na yete na makam na yete na moyo na tete ka na lo ba buzo pa donc c'est un peu ça tout au kuta na vie game mais so ki pété azala kuna na makam na ba sala kuna ozomona po na nga déjà tango yazo finga ba militaire qui tra pays bi pas zo komisa waze quoi déjà lo yazo finga waze ko directement peka ozomona donc amuto azo manquer peut na nga respect na otapena non nga pena ko to sa ote ozomona ala na droit na ngote ozomona merci mais comment donc il faut na respect ba eclipse moso so faut na respect ba to ba fanya na prise na batanya so donc ala na droit bloc wa sala wana ti ozomona nga mo lokola mutu na zo sa so malamu mingi te ba mission ba kena ka kuna ba la bon so ju gesta ka olega na télévision ko finga ka président ko finga ka biso na yepe lisu mtu mwana mwana mtamaye le nzoka donc mawa mingi na yebisi yango te papa donc alekani azokoka elo côté azosala elo côté na musique toyoki elo côté bana kenda ozomona ale malamo oye na yo finga bato bazo bunda na vie ezala kate ozomona ezo sopaye donc c'est un peu ça papa donc merci na yo vraiment nani ndeko na ngai okati Manhattan merci vraiment tous ensemble vraiment c'est un peu ça donc on va que non ce qui a tikité ya ba que non nga pe na otikati nga pe na bandisi ko ou bien il doit se taire afin ni kimia na kwa na yeso wa zonga kitwa zonga dans le calme nga pe na fa na kimia ce qui a ba lo ba 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 kuna ai ba ko na donc danger tu comprends donc TV za na internet za to les gars to sola on a ni to sono ndingi wana comprends il y a un monopole ya ko lo ba ba bitite na télévision allo ba sur ba tuté et comment ma confité nazo kangela yi na so na de ko sina ite nazo kangela yi donc eza la mbana so ka na so na ai peut être nazo lo basiko mais comment ozomona to ki ata na effort ya sala pour na kitira pays be na ba o bana be effort na mo sa na ndenge na bango donc nazo kangela yi donc ana trop ya ko ba buso ba na télévision ti mais comment comprendre pour avoir une influence mo na kitira pays soka okumisa zana ba fanatique ko si bon azaku na yi mo ka sala okesa na yi kuna ba fana ba soutenir ite pour nani comprendre so ozonga dans les calmes ana droit wa cha makila papa ba la télévision mato il passe donc c'est un peu ça mon frère. Merci beaucoup Fleury en tout cas na bikoza monter mais oko quand même ba Rolanda yo ba fanatique no ba Rolanda yo moi bateau yo bazarana yo ko vendre ça tête 2-3 bateaux na dans les calmes talaka yo za quand même artiste Wanduleman marqué kanda mais mabange sala bien ya Willy Mushona Rolanda yo Eric Mandala ba Chantal Ibola ba Pati Bofondo ba maître Chamo ba Rolanda yo Pati Bofondo na petit Chantal Ibola mama paradis na pese bambote belé ndeko lobi ya Willy Musheni ko da mboka afi na ngai na pese mbote à partir à Dijon na pese mbote na ba Masatu ba deba mafola na yebi yo na Suisse kuna wana mboka ya Sandra Lova ya Papi de Berne na pese ba mbote trop ba yalo mamweni ba Fanny Smith wanga na Suisse kuna na pese ba mbote na pese ba Cedric Kitala Mbemba ba deba mafola ba fly Sean pese ba mbote trop vraiment ba still love vraiment c'est un peu ça mon frère donc merci Fleury en tout cas ndingo pesi so terre yamba yo nzama pambola yo alors ba bon voyage na Paname ndingo zo kende Belgique et puis na Paris pe kuna no litambulesage aza rozela na Congo Top News a yamba yo et no litambulesage de pesi ba mbote na luka e tozana e wana pale donc gossip pe ko yamba yo just ka vulu pe a yamba yo just ka vulu merci beaucoup ndeko nanga vraiment tozana ba ensemble to sola ne ba ni to solo la photo sola siko
ne balito solango kasi balamusi bino ti te alamusi mutu te yeli ito suwana kaka to suwana mais comment merci papa merci beaucoup nza pambola yo tukuteli mbala sima merci allez amen mon frère allez ciao ciao ouais merci beaucoup congokimiatv.com émission na bino eye yango yo kombo nango VPP vérité poulele bomoni culture pays vie ba musicien baza ko discuter pour nani ba discuter bino mo bolandi alors minga ko lobeza te tukuteni mbala sima na 3 congokimiatv.com sponsor légal ya Congo Kimia TV président Robert Madia tukutani na Congo Kimia avec émission na bino ezali VPP vérité poulele check à suivre. Baïna na bango menga na lobby o na ko loba Vraiment. ça na zolo baté on a bata ma côté mon lobby que musicien cultura ozolala soko sepel na orchestre te longwa bato muso ba kota Congo Kimia TV.